Yaya basi ebele ba perda mabala na bango pona kozanga koyoka pona maboko milai mwasi abongaka na moyibi te. Oui c'est vrai, papa soko akei na koluka mbongo aye na mbongo mutu oyo asimbaka mbongo na ndako ezalaka bongo mama. Papa azali président, mama azali kaka premier ministre. Oui c'est vrai, mbongo basimbisi yo kasi balobi te ke olia avant osala n'importe quelle dépense mama yebaka kotuna liboso papa po sino te mabe ekokota. Ya lisoto kobetela yo pour la première fois tokende bongo na Allemagne na Bundes. Bana Allemagne bote na bino mama Bundes voilà opesi lisolo hein. Kombo ya mwasi oyo mama Blanche papa fiston beta lisolo na ngai po epenie bandeko mosusu kaka ndenge olobaka yaya binzambi oyo yo muto mesana kokota ba prière en ligne olingaka komona te mutu azoteya en ligne okoti ata mutu oyebi te omonika o prédication tembo okoti obandi kolanda salaka attention. Mama Blanche alingi a se sacrifier pona kokotaka ba prière en ligne. Motif ezalaki nini? Mbongo mobali asimbisaki ye atindi na Kongo pa mama na bango mobali abaye alingi aboya ye ayebisi libala ekufi. Libala ekufi. Alors libala na ye na kokufa nango soki pe ekufaki soki pe linga ye kosala kokufa te. Et sali ndenge nini ke mama Blanche akota na groupe de prière na TikTok emema ye na makamba sacrifice. Yango lisoto kobetela yo lelo. Bandeko balandi ya Radio Lokole mbote na bino bisika nyonso tu bozwami. Merci na confiance pe fidélité bozali ko continuer ko pesa programme oyo Radio Lokole masolo epai wapi chaque fois tokutanaka pona ko solola makambo ezali koleka bongo na communauté na biso africaine en général. Mingi ya biso batu ya mangala ngai kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek partout ozali kolanda biso ya yande bisibino. Tozali na opération, il y a 45 000 membres avant fin de l'année. Donc, comme déjà presque 43 944 presque. Donc, dans quelques tiers, c'est comme 44. Ceux qui ont commis 45 avant fin de l'année. Oyo, et comme ça, la biso plaisir. Partout, aux ali kolanda biso, et le quoi liboso, to sengi na yo au s'abonner. Ceux qui ont s'abonné, comme ça, na te, qu'on finit cloche de notification pour na orataka programme na biso ata soki mu kete. Voilà. Yala salaka attention chaque fois. Nous vivons dans un monde où il y a plusieurs mondes. Soki osali ngelete mabe ekokomela yo yayoka lisolo ya ndeko mwasi oyo. Mama oyo salaka bongo na Allemagne na mobali na ye na Munich, n'est-ce pas? Voilà. Basa na bana misatu mama Blanche oyo na mobali na ye. Kasi ndenge na lobaki na ebandela. Boyebi soki mobali akeko luka mbongo ayaka pesi mama simba mama oya yo ope ya ngai o tokobomba simba pama mpose mama nde asalaka na contrôle ndaku ayebaka esika ina kotia eloko nini parce que ndako ezalaka ya mama te c'est que bien papa asimbisaka mama bambongo asimbisaka mama bambongo mama Blanche mbongo mama Blanche nzoka bambongo mosu papa asimbisaka akota na eli kelemba papa kosimbisa ye mbongo azwi mbongo akotia pe likelemba besala ngo balebele ya au moins soka le likelemba azongisi voler mais un jour ekozala ya yote oyebi ke mama Blanche jumso apesa mbongo likelemba soki pa apesa ki likelemba soka sala ke papa fiston ngamo pe na yebi sute sika tiki mo epesi ngai mutuko sa parce que mama Blanche moko da pesi di solo o papa fiston oyebi ke e compliqué tangu ceci oui atinda ki mbongo na Congo atindi mbongo o na Congo. Et comme ça que mobali pesa ki mo contre ta mo mama na mbongo wana pesa nga autant na ina sa eloko moko boy ote mbongo ezate omoni na pesa ki na mama za ki maladi na tunda ki na Congo mama yo kotinda mbongo na Congo sans pour autant otuna ngai kotinda mbongo na Congo eza mabete eza malamu mais sans ko yebisa ngai oyeba projet na ngote pa na biso tokokangisa mbongo wana to somba ta mwa etene mabe na maluku yo zio otindi yango nyonso nzoka atindaki ndambo na Congo ndambo achaki likele mobali asilika ya kosakala te papa fiston asilika ti ekosala pe bu na leli kelemba na zongisi makamba likelemba bino bosoka te makamba likelemba oyo so zongela yango to tia ba j'aime telanga ba j'aime ya telanga ba j'aime s'il vous plaît telanga ba j'aime
to partager ce qui m'a les bosso la biso ya to partager ko maman ora esinga papa fiston na sana posa ko s'abonner mais na yebi ba s'abonner raté ba ko copie ba salite na ko sala ndeni maman au moins no la biso boy car na droite na yo awa moni awa na droite awa et c'est que ba commis s'abonner ce que ça paye anglophone commis subscribe ça na rouge s'abonner ou subscribe la rouge na C wana fina ngo ka wana so fini ngo okomona misa 3 ngonga mo boy et misa ngonga ya noir comprendre au final ngonga noir wana fina ngonga noir wana et comme misa 3 ngonga fina ngonga o za la très boy wana au fini cloche ya notification te voilà. Papa Fiston au sala pena leki kelemba la zongi simbongo wana mais tangu mobala zaki na besoin ya mbongo wana ezala kite nzoka mobali akangena kanda na mutima ndeka bayembaka mobala akangena kanda na motema ezarsu ndeni tokolada tokolia ayeko boya ngasa tango na lingi ye mingi ongana nyoka miyo la la mama na fanginga na baba na musique ya kaza kitoko eish car on est la kawana papa Fiston to sala ki bien na mobali da comprendre tout ça bien kéipé jour moka yo kosonga na poko pa fita ebite so akalisa ki nini so ki nini mobali asisi kolia avandi to na chambre abeyi ngai blanche na ngona se le romo en tout cas la robo mo na motema te donc ngala o se place te ngala yo on va sortir ngala o za su na yo en tout cas donc na mo libala oyo ozoto sate o ebite libala les anines chaque fois on a simbisaka mbongo o dépensaka o sala rasoki nini oyo kakate na personne makelemba oyo kakate donc yo sa mwasi ya mutu makasi sa mwasi ya mutu makasi to boti na bala misato déjà ozalaki na Kinshasa na bengiso na poto bon na mono comme ça ne va pas pour me tenga na pêche liberté ngai na wabima na ndaku na oke na fin du mois oyo tikala moko oh papa Fiston na tokido mutoka mubeso biminga ideko lobaka mutu eswinga mutu eswi mobile sala ka boyendenga ni oui mutu eswi epesinga vertige ko sakanate tanga ya bisinga ndengo papa Fiston to lali na tongo mobile pa ke musala mobile na ngam tazonga ba 17h ba 18h ça dépend nga sala mukolo wana mobile ko bosonga na anda ko ba 0h ba 2h na ebite akutela kina nani mush na pikaki mobile papa Fiston beta di solo yanga po pene mwa msusu sala kamala mutu soki mobile asimbisi yo mbongo papa Fiston benda ba mwa matoyi na moko victime ma blanche mobile asimbisi yo mbongo soki alobi kozwa te papa Fiston ebite nini akoya kosenga yo mabala ebele zali kokufa mpona makamba mike esko komi to soli pembe komi voilà to partager ko ya to partager masolo oyo ezoko sunga batu ebele nalobaka yango chaque fois soki esungi yo te ekoki kosunga ndeko moko songolo esika moko pakala Liz Maimona na pointe noire na monio esko komi c'est que bien Liz Maimona voilà Liz Maimona to kosola ye asala Brazzaville attendez sur quelques audio bon total qui émission à lobby parlement choc au zaki deuxième partie to bana ko lobela makambu ya Zairoise na ba Brazzavilloise banani bazali bien donc oyo aza congolaise ya Kinshasa na Brazza atinda ki mwa commenter to koyoka yango na suka ya pas de souci to na suka Liz Manzambi Liz Maimona voilà papa Fiston pene ba mama matoyi ba pene bango ba yebaka ke soki mbala pesi yo mbongo simba soki eza ya yote kolia te po yebite na kosenga yango mobile tanga boyinga bandi ya kozongela nga ba 0h ba 1h siko papa Fiston na beli vertige na fin du mois wanto ade ba le 15 donc fin du mois mobile robimanga na ndaku na koloba nini bamona ka couple na biso seria ba couple belozo mona ka bango na papa Fiston bango boka ba miyebi vérité ozo kanisa baza bien ka na miso bat na nzela mais na ndaku bazaka heureux te ya solo na weko kanisa na ko l'église nga moko na église na koloba nini na nzasa batuninga papa kem na koloba nini papa Fiston na komi koluka moyen nyoso tu na bandi bitambola na réseaux sociaux papa Fiston na kota YouTube mabe na kota TikTok mabe na kota Instagram Snapchat soki nini soki nini ba réseaux sociaux sur papa Fiston na eko tombe na TikTok
namoni pasteur moko boye azokoteya papa Fiston. Azokoteya. Pasteur congolais. Papa Fiston otanga kombo na été s'il vous plaît. Na yebi so kata congolais, mais fort mena koza congolais mangano teya na français, na TikTok. Natali makambo wanda oteya. On dirait concordé makambo ya vina ngai. Na bi assez intéressant. Na landa prédication, apesa pe numéro na ye papa Fiston. Pour la problème te na suka nango donc na bengi apesa na page Facebook na landie na page Facebook to commande na Facebook na donc na zu numéro na benga mosali ya s'occuper prophète s'occuper nani. Na expliquer vinanga. Talanga mobile linga boya ngai na étaler nyonso tout papa Fiston. Ba mama bosala attention. Yo ba secret anda kuna yo. Okendaka pas pasteur, okendaka koloba yango. Ici je parle de tous les pasteurs même basango. Baka mutabomaka nani? George Washington pour les États-Unis. John Kennedy, John Kennedy voilà. Oh bah ça pour les États-Unis. Baka ngai ndeni. Sango mtafunda ki akenda tubela et pas sango. Onga la babaki John Kennedy. Ah, to ba John Kennedy ba chaka mbongo moko sango afunda so mbongo wana mais ba peut-être vraiment so mta osa tubela ba kufunda te. Yo fandi bo ba te guise de référence benga ngo cure d'âme. Ngala vanda yaya makamuna yo ke na kwebisa pasteur. Ye makamuna webisa yo. Basango ba colonisateur bayaka na système wana yaya pona ba contrôler biso ba contrôler ba quartier. Que non, il faut senga bolimbi c'est pas ya sango et pas ya père, ya sali représenter en Nzambe lo kuta yaya. À l'époque la colonisation ça qui pour ba ba information que ya salaki boy, asalaki boy. Eya. Tant to komi on va plus s'évaluer la face to ba vérité yaya. To koloba vérité. Tant on a ça rabno recours à l'authenticité, bon on a ngo aventure, beaucoup yo kana émission lo bindenge sango moko sala Nzambe azoko expliquer. Alors ba ngo chaque fois non, nous karaté. Est-ce que avant colonisation, nos parents, nos grands-parents ne priaient pas? Bah non, ça me l'a nan. Yemoro talobara ni Léopold D. Bola que ça ba nègre wana ko sambela te pa yebi ko sambela bino. Donc bato msusu ba yaka ba missionnaire wana bazaka kutu ba perte ba sango te ba zuka ba de batie comme la ta suta la ke sango. Ta yo tubela pona ye ayi ba secret vina. Papa Fiston a yebi sa tata wana ba secret na nganyos to sol na nyoso tout solo na to solo na ye. Esinga safa le kamute mobile na yo akozonga. Bino bato bukuta bato internet. Oiga no, pasteur mo ka ote bien kuna, mutu ba ba prophétie mbangu. Obadi ko exposer vina yo, salaka angel. To peni. Surtout décembre yango ya, nous approchons petit à petit la fin de l'année. Bon prophète ba ko bi me marque na marque, na solo, na lukuta pona kuleb no mala. Ko pesa bango mbongo te. Est-ce ko komi Toso la pembe. Toso la pembe. Ezana batu basambela bato fele sambongo. Benganga na kopia numéro ya Charlie Mubiala akobonde la pona yo. Okozwa efata na musika ya ofele ya mbongo te. Soki yo moko lingo sa action de grâce, au sala action de grâce. Bato bato ko bika baike et pas apôtre Charlie Mubiala. Ona lo bakite, lo ba fiso lo binini, na benganga na kopia numéro ya apôtre Charlie Mubiala. Akosambela pona yo ofele ya mbongo te. Soki yo repesa action de grâce yo kaka mais yo ofele na musiki sukuzali. O to bagite to robi. Papa Fiston pasteur doit se prophète à TikTok. Natanga comment on a étonné totika. Papa Fiston singa na soma mungwa. Mungwa na usia mneno wana mungwa oya ya usia wa mungwa o tutama la Congo. Na soma na mafuta mbila. Na bougie. Papa Fiston soki ba promele kiyo do kiyo ndongo ya lia okosala tu ba koyebisa yo. Na sombi yango ebisinga sava. Nakobenga ona ba 2h du matin to sambela. Yaya, pasteur abenga na 2h du matin. Bino ba to benga ba to porter ba 0h tika makambo wana. Okobenga na 0h te. À moins que tu aies un décalage à temps, aux continent États-Unis, aux Océanie, et pas José Yungu, homme simple, un beau tenayo. Je te salue, la famille Mobimba. Oh, mais tu as décalage à presque 1h, 2h.
yo benga ngana ba 0 o benga ngana ba 3 l'intention nini yaya l'intention nini koni me rappelle à ero ante il faut discipliner zalaka to benga na ba 0 RT to benga na ba 1 RT benga 1 heure ndeni et puis que muto alali mina o benga yo déranger kaka te na ndengo abete msoko kata menga pe pongi te to soli ka pembe yaya ono est-ce que tant qu'on a kobengo wana on a la pièce moko boy oyo ko la sol mobile no za la ta bino première te oui dans la chambre mususu wana et za vide mobile on za ta bi ça va on la chambre to ko sambela na kobengo ba désert papa fichte coïncide wana mobile il a commis son ya avant 1 heure ay retard 3 heures ba désert ba 4 heures em so ayete na tongo ayeka na tongo pour la fin du mois kin et tika une semaine mbala kin papa fichte oui puis que ba désert wana abenga ba désert maman blanche oui oza tout le monde mobile za la quitter na bibi na côté na pièce wana abe oza yo moko ça va zo créer asombi se nga pe na créer papa fiston azono balanga bon wala téléphone na sala nenga lingi sala cercle na sali cercle papa fiston sali cercle sala ngo ba croix ce qui ba ça ce qui croix ce qui ni ce qui peut pentacle pentacle voilà pentacle do mo ndengwa sala ngwe zomu mwata wana pelisa bougie katikati ok zo mafuta wana sopa wana papa fiston na 2h du matin ngane na téléphone to ba 2h10 moko boy mo baza kité soki ozali mwana nzambe soki ozali élu oya pondama des vrais descendants ya vulusi kimbangu yaya munguna osakana yesu tu peux te délivrer toi-même bana nzambe ata oh baradine le malheur atteint souvent les justes mais l'Éternel les en délivre toujours c'est vrai yaya c'est vrai nzambe akoki ko utiliser même dans liboma même mutu mwabe aya ko sauver mwana ye ezaka solo yaya losambo efutaka yaya losambo epolaka te o est-ce que komi mobile yaka ba 3 heures ba 10 so ya avant 2 heures so bo ndengo wana semaine mobimana mobile bana so ngaka ba 4 heures ba 5 heures so ka rola la wapi tala kunteki tala kumamba moye pena contrôle te ngaka kana buki mabolongo na kepa pasteur wana ya TikTok ona mona kina TikTok na ordinateur na nga papa fisto bosalaka ongele kotaka ba prière en ligne te et donc comme si on monte ça prière en ligne et ça ba secte bon c'est makam sous yoka lisolo ya c'est là ba j'aime côté là ba j'aime to partager monsieur à partager boté là ba j'aime bino mona tata c'est qui vraiment tabino moko kitoko te ba j'aime muke boye to partager ba tout ça ba j'aime aimer vidéo partager lisolo o soke sungio te peut-être et ko sungande ko moko songolo et sika moko pakala yaya papa fisto na silisi sikoyo na lobi na ye ayebi na so ça va o kota na kati ya cercle wana o répétaka baloba après ngai papa fiston tango na lingi na kota na kati ya cercle maman oki ko porte na ngai fungami mutu afungola porte mobile yaka chaque fois 4 et 5 mais nzamba utiliser mobile o azongi 2 heures donc loko mutu afungola porte oh na fali ba kimia mobile akoti na ndako na yoki makola mba ezo se diriger kaka vers chambre wana yaya nzamba yebi ko sauver bato ba fisto nzamba solo azalaka nzamba ya mobile se diriger kaka na chambre wana akota ya kutu te afungoli bo ya moni ngai na telemi sikoyo na sina dessiné pentacle wana bouger zo pela déjà na ti bafuta mbila mobile gangi blanche osa nini wana ona osemble ya ndenge nini ote na osemble na prophète na ndenge nini wana mpa fisto mbala moko mobile kuna ye prophète aso yoka to na mail to soda akati téléphone abi blanche sini o sa sina malamu te
oyebi sino ote basini patak eza basimo démoniaque ote eza pasteur na biso abito sambela eloko ni epousse que ça ya boye ono papa te kasi yoza mbala na ngai oui c'est vrai nasalaki mabe makato sito bongusa déjà olingo boya ngai yango na bana oluka moyen na sambela ah mama omoi nde bomi kobetisa na makambo pour rien eza basini ya mabe nga moko ntango na ye conscience na ngai esali mama nakoboya yo te ozali mwasi na ngai tokoboya tala tokotya bana wapi papa fiso na ye juste mobala azwi telefone ye moko akoti na google abeti kombo wana abimiseli ngai sini wana yango ote osali omondo akomi nini awa eza bapentacle biloko basecte démoniaque soki okotaka na cercle wana obandi korepete makambo ya koloba oteki ame na yo oteki ame na yo osakrifie mobali na yo osakrifie na bana yo moko ya bato ebele makambo ebongaka so na vi te mpo na bikota-kota bapriere mosusu ya buzoba yaya baninga basombaka huile d'olive yango basambela basombisi mafuta mbila ya baka mosusu na mokilo mpena yaya basambela mpe na mafuta mbila nayebi te okososola te nayebi te mafuta mbila basombisi yango abi mama mpona talisa oke makambo eza lokuta to rappele pasteur wana papa Fiston to rappela pasteur boye fond ezoleka te tant ezoleka te tolandi ye na tiktok papa Fiston tiktok elimwa ya pasteur wana tolanda ye na page facebook elimwa mobali nanga biomoni papa Fiston penye bamama surtout biso bamama bikota-kota toli koyoka te prophète moko abimi kuna mbangu oyo mutu maya kuna otalisa mbangu j'insiste toujours parmi les faux baza 95% mais vrai wana baza kaka 5% ya vrai bazali mais ya mabe baza ebele papa salaka ongele keba na baprière en ligne. Oui, c'est vrai, ma prière en ligne, mosusu, et sunga batu babika, batu bazwa vie. Na ma prière en ligne, mosusu, mais talaka. Avant, au côté de la prière en ligne, talano. Mais quand on a étudié, banani bazakun. Ataku tu batu o yebi. Mosusu, quand on dit prière batu o yebi, mais yebi tu la prière. Parce que, moi, vous savez qu'on kanisa. Ndenge na monaka na tombaka nango par hasard na TikTok wana nde sangwana pasteur wana so yipe profita banda ekoteya makambo banda ekoteya tango to bandi ko soye na privé abanda ko makambo mususu tala comment est-ce que na ngana sa initier na secte ya moko ya pona kaka ba TikTok oyo ya monde ya réseaux sociaux ezali très dangereux salaka angele oyebite makambo de na réseaux sociaux ya avant que ta prière zalaka sûr que bato wana oyebango oyetidie banga pokoti oyo tolobaki te tolobi voilà tala mwa lisolo moke oyo tobombelaki yo na poko ya lelo yango oyo voilà na pometaki bino na kotiela yo audio oyoka lisolo oyo tosolaki na parlement choc lelo parlement choc ezali parlement choc ezalaka chaque jour parlement choc ezalaka R moko 20h10 R moko 19h juste totalaka tokosala yango en direct to tokosala yango en différé ça dépend mais ce qu'on participer o eleki to bana koloba bandeko ya Brazzaville na bandeko ya Kinshasa bana ne bazala parce que mbali ya Brazzaville ba kumisaki mbali ya mibali ya Brazzaville ba kumisaki basi ya Kinshasa. Oui, c'est vrai. Na première partie, papa peut kumisaki basi ya bango ya Kinshasa. Mais la deuxième partie, ba yakota bango na nord. Qui aime bien, châtie bien. Ba témoignage ezokoya sekoya. Ndeko pa témoignage ki na ngai boyo ka témoignage ndeko oyo et puis concernant basi ya Brazza na basi ya Kinshasa. Butala landa.
place à au commentaire et ben les pendant chaka ba ok. Voilà. Na benga ele. Voilà, toyoka. Maman na ba la. Oh là là, pourquoi chaque fois si on donne là-bas, ça donne ici? Toyoka nini? Excusez-nous. Voilà. Maman na ba la vraie raison et What is going on? Voilà. Vraie raison et à kufana ma fille congolaise la pianga kanda moko baka bakate ata mobala okele mobala lesa kala chaka sela ke tout mikolo ya sumba za mbongote azab mana na jimiko na sanga songa likuta akobimisa kutu te akobimisa te mobali alieni te mama be moko ya yo supporter bango te bapanza bazerwazi songa bazerwazi bandumba yaya bango moko akozala ndaka libala ala mibali 15 libanda nga moko temo babetela masoloma nana noke na moto entele nakebisa bango nyonso tuna na zemi nga bango nyonso maboka so preservative yasa makasi bofinga bazero aza bandumba donc ne bino moko mpo batya bino kate yango botiraka tension bato kote mosusu bandoki ok. Donc voilà, bandeko obana Braza, nde baolo basiba congolaise ya Braza. Voilà. C'est par ici que nous bouclons cette émission, mesdames et messieurs. Yom tout la biso ya soki ozali na lisolo ya kopesa benga biso pesa lisolo na yo soki obengi biso ozubiso te komitungisa mate tikela biso audio ya lisolo na yo to kobeta yango kaka ndengo lingi to beta yango soko lingi totanga kombo to kotanga kombo soki po boy totanga kombo te to kotanga kombo te biso to fonctionnaka ndengo wana. Allez. D'ici là, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Hein. Chap chap. Et tchara. Ne ratez pas ce grand rendez-vous tout à l'heure. Na parlement choc. Et pas y'a papa ya boigna, maman ya boigna, ya boigna, toko solo là. Pour la communauté na biso. Au combien? C'est que bien. Voilà. À tout à l'heure.